Francine Ngembe na bino nyonso balandi ya Congo Dialogue. Francine Ngembe na bino nyonso bafan nanga ya France, ya Belgique, ya Hollande, ya Amérique, toujours avec Arda Tourane, Arda Dupogno, votre humble servante. Oyo aye la bino masolo kitoko la mon ameso toujours. Francine Ngembe na bino tout. Donc on veut dire que lelo vraiment sujet lelo otolobeli, je crois bien que na dévoiler bino te poso na dévoiler ngo bino nyonso bo kanga déjà ba télévision, to bo kanga déjà la connexion, mais bien nous découvrir pendant l'émission tolobeli sujet nini lelo tolobeli sujet nini lelo pana borotanga lelo na lingi bino mo découvrir. Merci à toi Darby derrière la caméra. Donc toujours nous sommes là à Bandal précisément dans marché à Bandal. Tu es poser question na biso moko o ezo déranger ba fan na biso parce que nous de fois ba citation o tozo le na émission oyo ya mona meso et ça ba citation bino mo bozo tinda biso na ba testo na ba message de partout, que ce soit en France, en Belgique, bozo tinda botu na question o so ilaxini so le bini mais lelo to lo bena sabino. Voilà, na sabino kaka. Lelo tolobeli monoko ya mukolo elumbaka solo kasi ebimisaka maloba ya malamu. Batu na batu balobi ngai kutu te o kuna lobi ote monoko mukolo ebimisaka solo elaksi boye o kuna lobi ote yango elaksi o feta dot. Bande en tout cas même si balobi o munoko mukolo la kisi o eza na kati na yo bimisi bana. Moi je ne sais pas vraiment, je suis désolée, je ne sais pas comment vous répondre par rapport à cette question, mais j'ai essayé de poser des questions au marché et batoupe balobi ba point de vue na bango. Donc suivez ces interviews avec Arda Tourane, balobi Francine Ngembe toujours oumela na yo oumela, c'est bon quoi. Mukolo lumbara solo bisara malamu pour l'anga ezali mukolo azala moi expérience ya likambo ado pekisa yo sala qui est sous mwana nzelo ke les abouye bo c'est à dire il y a les cas de l'étape la yebi réalité wana il y a ngo zo pekisa po yo ko la mbeba na te, c'est à dire expérience ndeza muloko solo. C'est ça pour l'anga expérience de muloko mukolo bisara solo même ça c'est à dire expérience wana nde azo ablaki azo bisao. C'est ça mon ressort. Gai et la kisineti bino ba jeune ya mikolo. Dem suna ko pesa conseil ko ba ke mwana ngai ko sala likambo te ou bien ko bimaka pamba te ou bien mwana ngai ko yiba te eza mo ba exemple belé. Pour mwana ko ndima te. Mwana soka ke ko zwa zemi azungi. Akoba nini makamama nanga lobaki yango exemple nanu ya ndenge wana ona pekisa ke na biko bimaka te soko ko bimoko zwa zemi me ya mona ineti na kosi ya bimi azupe zemi yango le msuna sansi wana ko bake munoko mukolo elumbaka solo mais elobaka makambo ya bien. Olobi munoko mukolo elumbaka solo mais eloba maloba malamu. Elingo loba neti mikolo seke mikolo nde bayebaka oyo azoloba so mukolo a reproché likamse kayebi oyo ya lobi quoi. Donc asa mona liboso amona mo liboso quoi. Bongo laksi mukolo po lingi ko solsa ye bon sa place na yo ya bien o ko solsela ye po yo ka réponse na ye soit na ketu na libala avant na kome pa ba bofi nanga fona bongama ndenge na kokuta na bango omoni yango elobi ke place munoko mukolo lumbaka solo mais eloba pe makama kitoko ona ngezoloba ke libanda ezali kati te, c'est-à-dire oyo eza na kati na ye yango ezobima ya malamu mais komona libanda te parce que libanda ezo reflecter le côté ezali kati yango mukolo azalaka na makambo malamu na kati yango tango azobimisa yango ezopesa vie na kati ya bato oyo mutu akoyamba maloba wana pe akotosa yango. Adage un peu ça la compliqué. Mais des fois baloba ngo po ezanatine tam susu likambu mo bandeko pekiso pa babotino to bandeko oboye ko salango tant conséquence mo beyo yela on a simande peut-être ba itiza moi adage wana
pour la ngana moni ezala pour na bongo. Merci beaucoup, merci à tous mes fans, merci à mes grandes sœurs, mes grands frères. Nyonso balingara Arda Tourane, Arda du Pogno, Francine Ngimbi na bino nyonso. Donc bye vraiment. Na assure que bo sepeli na banda kuna ebisi bino bo benga na numéro eza na émission. Numéro wana so bo bengi nde bo ko tinda ba citation o bino bolingi to yeba ba signification nango pona bino. Là je salue Augustine Sawe, la mère double na kati à Londres, Didier Nta na kati Bella, Hervé Chimangalo, Nakatia Bella Talaka Kayo, Julie appelle à la supérieure, moi sur Atonga, ma pango loko ayo na Kishasa Zate, maman na Naomi, Miss Naomi na biso, donc Nakata Londres, toujours Mami Sawela, la grande. On veut dire donc merci à tous mes fans, vraiment nous sommes là. Merci à toi Darby derrière la caméra, merci à Zini Kumbi l'international, merci à tous mes amis en Angola, en Amérique, en Londres, en France. Je suis là pour vous, donc vous pouvez déjà m'appeler pour le préoccupation na bino pas si souci na bino. Moi je suis là pour vous servir, voilà quoi. On se retrouve prochainement dans le cadre de votre émission Mon Ameso. Merci à toi Francine Ngimbi. Congo Dialogue toujours en avant. Talarara Soda Makasi Arda Tourane. Voilà.